événement ebele kolanda basango ya Congo, basango mboka na biso. Makambo ezoleka na Congo, alors toza na ba dossier ebele awa oyo tokolobela mpona Congo lelo. Premier dossier tozoloba ezali que article 64 ya constitution ya Congo ezali vraie réponse ya ko stopper ba ndoto ya moto amelaka bangi pe bakuti ebele ya Rwandais oyo s'infiltra na Congo oyo tobengaka alias Kabila, c'est-à-dire article 64 la constitution ezali réponse ya déclaration ya alias Kabila oyo si abuka bebe kokala azosakana na biso po IDPS na opposition nyonso si balembongo yango moni mwana mopaya azosakana na biso depuis aboma vrai Kabila oyo abokola ye Kabila Muse oyo abokola ye parce qu'il est rwandais ndeko oyo ya ba rwandais aza ndeko te ennemi ya Congo oyo ya rwandais oyo amipesa Congo Kabila depuis 2001 aboma Muse abomi plus de 12 millions de Congolais pe a infiltré ba armée na biso chaque fin ya mandat na ye rwandais oyo alias Kabila ou a changé la constitution ou a créé le quoi sikapo ya tikalaka na pouvoir depuis 2001. Alors Jewana Isili les camions surtout les arani bandeli Jewana Isili article 64 et ko répondre yé pe tokobenga na ye IDPS loko le trahi mboka IDPS ye alias Kabila beti yango gifle pe asakani na bango a reverser bango parti wana ezali parti mo tribal pe parti mo aventure to dissoudre yango ata lelo batie mutu makasi babimi ke baozala sute bakokende sous dialogue te wana ekomi baaventure parce que aussi omona place nini un assassin un génocidaire aya oyo asisi manda na ye mutu so asisi manda bakendaka nini na dialogue esalama nano te mutu asisi manda na ye manda ngo mpe bapesa ye te akomi na suka bokende na dialogue poani bokende solola nini problème yali aorganize baélection lokola alaxi position na bino ke alingi ne koorganize baélection te aza ne partie prenante ya koorganize baélection te boza susu na likambo kosolola te boza susu na likambo kolela te directement article 64 ya mboka ebandi nazo prévenir bino toki tosolola na meni ayebisinga kala te azokata ba internet kala te akokata ba sim card alors soki nga na place na bino naza na opposition to nazali mobundeli ya mboka na niveau ya Congo nosomba déjà sim card ya Brazzaville na kosomba ba internet oyo bako kata te osombi yango neti biso osomba awa ya $10 $20 otie déjà ozwi ba sim na yo soko oza na Congo tozotinda ba sim card ya poto a ba like totia déjà ba crédit oyo bino opposition opposant boko bengana tozosenga na président Moki akota en contact nanga atindela nga adresse na ye siko na reposter ba sim wana apesa ba membre mususu oyo parce que ata bakati internet to bakati bango ba text message bango bakozala ba sim ya libanda ya Brazzaville pe ya poto bakoki kobenga na bango donc toko contourner bango kaka na mayele la technologie parce que mende alobi kala mingi te bazokata ba sim ya internet toko kata signal ya internet donc ezali mawa mingi kanambe oyo komanda ipo musala na ye komela bangi komela masanga makasi azolota kanisi Congo eza mboka koko na ye Congo eza mboka koko na ye te oza congolais te koki koya kovanda te chaque fois depuis 2001 oboma Muse soki manda esili okrea kaka bahistoire yo tikala na pouvoir en tout cas biliaki yo bikoki esili alors pe lisusu pourquoi Tshisekedi azoforce kokende dialogue na rwandais oyo azobimise mwana moke na rwandais oyo alingi konégocier te pourquoi azocontinue alors toyebi te mpona nini ndenge wana alors Tshisekedi vient de prouver que basakanaka na bango na IDPS do baza mayele te IDPS ezolakisaki baa parti moko baa na stratégie te parce que Kabila alias Kabila asakani na bino pe approuver ke boa mayele te boa miyibi boza batakaniaka yango azokontinue kosakana na bino ndenge wana alors Congo le azosouffrir Congolais atondi na boloko Congolais
kolia pasi na est bazoboma na ba même bat oyo balobi azali président Congo mais azali bongo na armée milice privée azali bongo na kokotisa bandeko ba Rwandais na Congo pona onyokola biso mandat na esili o ba pesa été. Alors je ne vois pas pourquoi vous nous vendez des beaux solos là. Ezali kambo alo mwana malembe soka libo mwana malembe te article 64 eza réponse na mabuzo banyoso yazo sala na Kinshasa. Alors toujours bande mwana Moïse Katumbi azo sala théâtre keo ba encercler na stade. Moïse Katumbi aza muta PPRD. Ba soda wana baza PPRD. Soki ba Rwandais yepe Moïse aza Rwandais o wana pa Rwandais. Soki ba Rwandais na ba Rwandais bazo swana bazo bunda etali biso ba combattant na ba Congolais na wapi. Donc ba jeune na bango wana to kota mote. Alors Alias Kabila vient de prouver qu'il restera un terroriste et un abruti. Alors IDPS ba bossa na dialogue ba bengana ye donc to bengana ye IDPS to kabino suna monoko na bino na dialogue te to bossa na dialogue to bengana ye soki boli ko songa na mitema ba congolais to yoka susa ta moko afiotola mbanga na ete na mamba dialogue mais to yoka bino conscience zongi tozo bengana ye po azali président Congo te azo mériter pe kozala président Congo te lisusu awa tozo lokendo lobake monsieur Alias Kabila alakisi kaza un abruti alakisi ka mayele te soki mandat na yo o ba pesa yo te oyo yibaki esili yo oya te oyebisa bato kozo changer constitution yo oya te oyebisa bato ke boye na boye na boye eza mpe mboka no te. Donc je crois que biloko amelaka makasi bandoto alotaka wana il faut qu'il na suka parce que tolingi esu te. Ce monsieur un citoyen rwandais déclaration na ya auto sala le 30 novembre vient de déclarer un coup d'état constitutionnel et vient de déclarer la guerre contre les vrais Congolais. Et comme Tshisekedi a trahi donc Yena Tshisekedi sali cop na bango pour déclarer guerre contre les Congolais. Pays moko le alias rwandais a outi ko trahir déclaration na il y a coup d'état constitutionnel. Donc il vient de trahir son serment de défendre la constitution et les lois de la République. Donc d'ailleurs depuis Kala a démissionné a démissionné a défendre a respecter la loi de la République pour nommer les commissaires généraux. Et ça c'est la constitution, c'est-à-dire abandi déjà pour marcher sur loi parce que bino IDPS opposition bolobi opposition nangonga oyo Kabila za chanceux fois za président ko za sous-président et oyo ya sali wana yango Kampaore asalaki yango pe na Brazzaville ka président s'assoit ngasa bato na balabala wapi bato na balabala wapi opposition na balabala ngonga oyo eza sungonga osaba ba vidéo te ngonga oyo eza ngonga osaba ba déclaration te ezali ngonga article 64 e banda déjà kokota en constitution mouvement pe to bengana ye article 64 e kota na exergue to bengana ye parce que assez à l'axi bino position na ye qui a relongwate avant ni nanko ali kotika nanko parce qu'il s'est dit que Congo est mboka koko na ye et pourtant il a congolais te et pourtant Congo est mboka na ye te donc les hommes mawamini na makambozo de kana Congo il faut to bengana mutu oyo. Alors bon Alias Kabila agent de renseignement rwandais et ex-garde-corps ya Kagame et a la chance à Rosala vivant après avoir infiltré l'armée congolaise il a exécuté son père nourricier adoptif Mouzé. C'est-à-dire Kabila alias Kabila a chancé qu'il est là à ma vie 14 ans d'Iran à Congo pour so bateau à sali haute trahison à respecter à Congolais te abomi par rapport à ma ping zo la sake yem to aboma yende commanda ipo aboma na tingitingi aboma na nani na Kisangani aboma na Katanga aboma na Kinshasa aboma pe na Mbandaka ti lelo 14 ans atikali en vie yango azokanisa ke a dompter Congo pour amoni que na 14 ans ça chansard aux envie na ba bevi berer ba nini o ba benga ko sala ni ko saboter ko niata constitution ko sala haute trahison à Congo tout simplement parce que ba congolais ba zoba ba lingi mbongo mingi ba corrompu yango yazo continuer au marché mais cette fois-ci en tout cas et comme na suka biliaki bikoki abokokaso le monter il faut aussi la na ya kende parce que Moutoumoko a voté à Zate, Moutoumoko peut aligner à Zate. Donc, plus de 20 millions de morts au Yaba Congolais Yabomi.
aseda mabele na biso na richesse na biso na Rwanda pe na Uganda, aza origine rwandaise, a infiltré l'armée na biso na plus de 300 000 soldats Bauta Uganda, Tanzanie, tout boyebi masolo. Ce monsieur n'a jamais respecté ni les Congolais ni la constitution congolaise. 14 ans d'Iran à la Kisango qui a bangaka Congo te, a bangaka pe constitution na biso te. Nzoka nyonso zo saliwana ba kwiti ya biloko makasi amelaka. Alors biso ba Congolais article 64 et vous musela nzela pe aussi se kwiti azana eloko musute ou to bomber na Congo ou to kangaye to traduire la justice ya ce pays à Samba pour na ba bêtises dans ça na tout Congo. Normalement, il y avait une opposition au Congo. Ceux qui de l'opposition au Congo, déclaration où ils sont suffisants pour mobiliser la population dans le soulèvement. Na IDPS, ici sont les nationalistes, ceux qui basent sur la moi fierté aux Congolais, bah outi ko gifler bango pe ba samwisi bango, mais ceux qui balingi bazonga na kati ya mitema na biso balbeta lisu masola ya dialogue te babimisa population tokende kobenga na ye tozwa pouvoir. Kabila akwesi ba masque na ye vrai face na ye tomoni yango nganga nandoki batambola esika moko baza mutu moko parce que na ngonga oyo na Kinshasa a déclaré guerre na ba Congolais, a humilié IDPS pe a giflé Tshisekedi. Azo continue à humilier les Congolais parce que les étudiants, azo apprendre que 24 étudiants bomi bango, bibembe ba Nicolas Sassouté ba comment oyiba bibembe ba no tiango na place batia mitu ya ba Rwandais o ba benga ngo place na bango ya génocide na Rwanda, ba comment bomba bibembe ndengwana pe ba panzi ba étudiants na homme pour ba lobi ete moto ya solo mon peuple solo oyo ko libérer Congo utana ba étudiants ba ozana homme ba panzi babomi bamisusu bazoksi bamisusu bakangi bango. Mais ba étudiant conseil na azopesa bino soki bolembi Kabila ako massacrer batu nyonso tu. Or ngonga ngo yango oyo mokili mobimebi malibanda total aye soka ko massacrer batu. Or na ngonga oyo eloko munene zakaka soka mingi ko bima ba Congolais nyonso babimi libanda esili akei eloko azobanga ngwana parce que akoki ko boma mokili mobimba te. Et là aussi, na ba soi-disant batu na bino opposition, ceux qui baza vraiment vraie opposition, to lembi ba discours na bino. Boza su na tina discours te, ngonga ngo bo bima libanda na population bo benga na Kabila, biso to rejoindre bino. Alors ezali mawami. Kamere atikali mutu pamba bokono wane se kotie na nzoto kalamite to osila naye parce que ndeko oyo asali mabe mingi na Congolais. Nzambe alalaka te bokono se kota nzoto mobima botala tikaka mutu pamba lokola squelette. Donc il est déjà sort na eza réglé. IDPS a sa la déclaration te ki aboyi dialogue a sa la sous déclaration moko ya koloba sou ikamoko te o eza dangereux biza boyi na boye parce que bango bayokana ina alias Kabila glissé ngongo eloko tozozela na biye a sa la mouvement abimisa batu libanda bakende libanda pe ekozala malamu pe lisusu zelana ya babandeko baza kobenga awa po na banzi bakokota na masolo oyo tozobeta awa. Allô, parfait. Allô? Ouais, boza mireka breaking news, boza message nini? Pona mameselo kana Congo. Boza na nani? Ah. Azana biso na ligne wana. Alobi nini na gifle oyo alias Kabila gifle bango na ndenga ya abimisi bo soto na bango libanda na kindoki na bango alobi nini? Allô? Allô? Bandeko bakei likamutier peut-être pas ozomela biso. Donc tozali na breaking news wana ba correspondant ya monde entier ndenge tobetaka masolo ya Congo. Entre-temps, Mbusa Nyamwisi azosenga na Hippolyte Kanambe oyo azali bongo alias Kabila a démissionné parce que yende azali vrai chef ya ba M23 pe ya ba ADF Nalu. Comment Moutakolo baza président Congo mais yé moko azaka sous chef ya ba rebelle ya ba M23 ya ba Rwandais
pays moko so azaka chef ya ba Ougandais oyo ya ba rebelle bayaka kotia désordre na Congo. Donc mutu ndenge wana bozolinga kokende na lisolo to dialogue na ye. Donc ezali mawa mingi na ngonga oyo normalement déclaration ya guerre asali ezosenga susu to négocier na ye te, mais ezosenga to chasser ye to benga na ye parce que liaki ye bikoki. Alors nameka kozonga lisusu na bandeko oyo avant tokota na masolo ya Angleterre bauti kobenga sikoyo nameka susu totala so na kozwa bango po toyeba masolo yango ya mboka ezokende surtout ke balobi bana bato ya IDPS wana tomeka na kotala soki tokozwa bango avant tokota na masolo mosusu oyo ezokobenga makuna tomeka so kozwa bango. La boîte à outils qui est la Constitution, nous, on ne cautionne pas ça. On va parler le langage des combattants, c'est tout. À moins qu'il change dans 2 semaines, 3 semaines, que voilà, je ne serai plus président, je vais partir et puis on va au dialogue. Oui, mais non, le langage à ma combattant, il a dit langage. Oui, langage à ma combattant, on dit que comme ça, le langage à ma combattant. Langage à ma combattant, il a dit. D'abord, est-ce que c'est ça d'abord? Non, d'abord, d'abord, il y a un langage à ma combattant, il a dit. Mais le langage de combattant, c'est l'article 64, mais c'était de lui-même l'a dit quand il a démarré le Mais permettez, monsieur, pourquoi vous lui donnez encore du temps? Pourquoi vous voulez négocier avec quelqu'un qui vous a lancé la guerre? Pourquoi vous voulez négocier avec quelqu'un qui ne vous respecte pas? Pourquoi voulez-vous négocier avec un génocidaire, un Rwandais qui n'est pas congolais? Pourquoi? Mais Azoloba, c'est qui est clair, alors dit que l'UDPS n'a jamais cherché le combat. Et Azarabi kozala collaborateur, koliaka bien, kotrahir. Donc, dans ce cadre-là, à droite, à la fin, au bout, à droite. Il faut l'UDPS va se pardon. Surtout dans l'exécution du dialogue qui peut établir la ligne diplomatique à Zamawana, à se changer de poste. Mais on a la ligne qui est dans la dialogue qui est dans le langage de ma combattant. Si vous êtes dans la ligne, le langage de ma combattant est dans la ligne. Alors, l'article 64. Bon, article 64 résout le banning. C'est-à-dire, l'article 64, dit que tout Congolais a le droit de revendiquer ses pouvoirs à travers. Déclaration, Mouya, s'il vous plaît, déclaration Oyo alias Kabila Sali, ça déjà suffisante, il faut passer sous temps sous. Directement déclaration Oyo Sali, beaucoup de sous-temps, il faut bien en aller. Non, eza copie ya IDPS bayokanaki na alias Kabila ndenge wana parce que so balobaki dialogue te Kabila mande sesili akonoloba makambo wana mpo na nini agifle bango mpe arevese bango. Merci Jean-Paul Babamosani vidéo c'est-à-dire que aujourd'hui tu sais que dans un document tout ça pour ça là il faut bakamosana pardon on a dit quatre des espèces ceux qui vont y aller qui sont comment il y a dialogue c'est ça et si à préparer du terrain akomana passeport coréen pour akima bango bato bavandi sie na Chilombo. Écoute-moi bien nous sommes dans la logique de la non-violence et puis nous ne sommes pas... Vous êtes dans la logique de non-violence, vous faites tuer les Congolais. Depuis que Tshisekedi est là, il n'y a que des Congolais qui meurent. Vous dites que vous êtes dans la non-violence. Écoutez-moi d'abord, monsieur.
sommes pas dans la logique médicale. Hein. Je vous dis, nous ne sommes pas dans la logique médicale. Nous ne connaissons pas les symptômes de Kabila. Vous qui êtes dans la logique de médecin, si vous connaissez les symptômes de Kabila, alors donnez-lui... D'ailleurs, monsieur, il n'est pas Kabila, c'est un citoyen rwandais qui a exilé la nationalité congolaise. Ce monsieur s'appelle Hippolyte Kanambe, ce n'est pas un Kabila. Si vous l'appelez Kabila, vous lui donnez la nationalité congolaise. Nous traitons le problème. Nous traitons le problème de Kabila, nous traitons le problème de Kabila, la dictature, il veut se maintenir au pouvoir, il veut rester au pouvoir. Nous sommes en train de se battre par des moyens. Mais vous êtes ses alliés, vous êtes devenus ses alliés, vous ne vous battez pas. Monsieur de l'IDPS, vous êtes devenu l'allié de ce monsieur de Rwandais. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre. Nous ne pouvons pas faire ce Kabila. Non, attends. Pardon pour un petit peuple en erreur. Mais nous allons demander pardon à qui? Pour quelle raison? Parce qu'on a fait quoi? Au peuple! On dit que Kabila est là. Alors bien, alors bien qu'il y a un tic à la wala, on votera les sous-cités. Pour écouter moins cher. On va renforcer dans le bien, on a la langue des Molières. On dit que oui, Azali pour adopter une stratégie où il va coûter moins cher. Donc, Kabila, c'est un politicien. Il est en train aussi de faire comme on dit. Qui a fait de ces Rwandais-là un politicien? Et ce gars-là connaît la politique. Il essaie l'opposition. Il est dans le ballon de fer. Il est en train d'essayer l'opposition. C'est tout à fait normal. C'est un acteur. Il se bat pour gagner. Tout le monde dans la politique se bat pour gagner. C'est ça la politique. Alors, c'est à nous de contrecarrer. C'est à nous de contrecarrer ces mauvaises intentions. Vous allez les contrecarrer quand et comment? C'était le moment. Depuis ce discours-là, vous devez déjà être dans la rue. Jaco Lingui a répondu à Mbakama. Oui, Jaco. Je crois que la première des choses, on a remarqué une chose que Mbakama qui est notre frère, qui aime bien, alors Bangalingala, et depuis quand Mbakama on le en français. Donc on a complexe d'infériorité pour cette campagne. Je crois que Jaco, bon, je t'écoute pas. Jaco, Kabila, il faut que vous essayez, vous êtes toujours pour essayer. Surtout pour essayer que Kabila a colonisé, a fait la gagne. Donc, c'est bien. Mais donc, la première qui va se la main de l'unité. Il y a un dialogue. Ceux qui m'ont dit dialogue, mais pour insister, pour un dialogue, il y a quand c'est des dialogues, tu vas ligner en haut. Mais c'est chapeau, ça y est là. On va pas ça.
kokota nango awa mpona nini parce que bamosusu bapesi kote ya bamoralité moi je pense que à l'air nous sommes là tu sais que Gabriel Monk a menacé le monde à l'air nous sommes sikoyo Gabriel Monk bazo menacé bakanga ye aza kokombana na moment toloba parce que pour la non à dialogue dis-moi quelque chose qui est bien pour la Congolais nyonso oyo lobi so nango baluka bakanga ye bazosala makala est-ce que c'est normal na moment toloba Gabriel Monk aza kokombana kama a reconnaître ba erreur na ene ba na insister na dialogue mais eloko ni bo comprendre te IDPS aliaki mbongo asali mission na ye banda kala IDPS aza na logique na ye ya kosala ko corrompre kolia mbongo c'est tout kobanga na bino nayebi ke kobanga na bino eza ya ke Félix azwaki mbongo ndenge ngwanda tia kutile mopepeo Félix ade mbongo akatila zela nano zela correct tozala honnête IDPS ezolobisa sikoyo bato nyonso IDPS ezolobisa bato nyonso sikoyo elobisi bakatumbi omoni basangani bango nyonso omoni mpona nini ultimatum ya IDPS omoni ndenge eningisi Kabila omoni eningisi Kabila esangisi opposition na Kinshasa basangani tout ça c'est le travail ya papa maman IDPS azomene il faut tosangisa bato te il faut pression ezala il faut pression oza koluka vraiment c'est comme ça c'est quoi ça oza koluka et tout ça la mosala ya kosangisa bino ekosangisa opposition mosala ezosala wana ya kosangisa bino comprends alobi ndeko s'il vous plaît losakola bino oyebi démagogie ekotela bakongolais na makila ko eza mpasi koyoka bandeko mingi baza toujours à la défensive eza mpasi tolobaka na bino toyebisaka bino ke makambo oyo IDPS aza kosala baresponsabilité ekozala trop lourd omoni quand tu entreprends certaines décisions sans bien réfléchir rationnellement j'ai dit quand tu entreprends des décisions ozo entreprendre eloko quelconque oza korefléchir mabe sans rationnel sans raciociner baconséquence badégâts ekozala trop lourd ok tokomaki na ngonga oyo esengeli tocréer tosala ekomba moko intelligence mais IDPS aye komema biso na potopoto oyo koyoka ndeko na biso aza koloba ezali mawa mpasi ozoka ezali mpenza mawa mpasi mais omoni soki moto aza déjà aza na baplombe songolo on fait le travail de pression pour vous ozomona ngo mabe s'il vous plaît todénonçaki déjà makambo Kabila okala presque toza na ntina kolobisa ye toza na ntina toza nde na posa tobengana ye toza na posa tolobisa ye te justement omoni démagogie ekoteli biso jusqu'à la moelle épinière on est toujours à la défensive même écoute s'il vous plaît messieurs ata oza na erreur il faut oza na générosité ya koloba ke tosali erreur mais moto yango azonga toujours à la défensive ya eloko oyo ezali incertaine ok en tout cas monsieur Kankunga naza na mawa na koyoka Congo na biso non mais c'est ça complexe ozali convaincante s'il vous plaît makambo oyo ndeko na ngai so oza na bana ekokute na vie ya bana na yo na Kinshasa déjà betudia bani koyoka suko mwa IDPS te ya mbala oyo baconséquence ozala makasi boyoki débat ya bapoliticien ndenge tosanganaka na plateforme wana IDPS alakisi biso ke alingaka Congo te baza bandoki faut to faire payer bango
soki balingi bazonga na place tozali na ntina balobisa Kabila te, tozali na ntina ya eloko mosusu te, tozali na ntina kaka babima na balabala bango nyonso bakende kobengana Kabila ndenge bapesaki ye idéologie ya kokende na dialogue na ye parce que dialogue ya te eloko akokamwa bacorrespondant na biso na Kinshasa bayebisi biso lobi bazalaki na réunion bapaster oyo paster Jean Bosco Kindomba Walo paster Kinziamina Mukuna Mutombo Albert Kankenza Engalasi ba église wana esanganaki bango nyonso tu na Mugalu oyo aza faux pasteur oyo azali collabo chef ya maison civile ya Rwandais Kabila Hippolyte Kabila basanganaki bango nyonso ayelaki bango enveloppe po bagroupe ya bapasteur oyo natangi bakombo bakende koteya na baeglise na bango bato basipote dialogue Kabila aza volontaire nzambe tu bapasteur oyo natangi bakombo Jean Bosco Kindomba Walo ya Ndundu ayaka koteka évangile na poto Kinziamina Mutombo Mukuna Albert Kankenza Ngalasi Soni Kafuta na bapasteur mosusu balobi na badenilesi bazalaki wana basanganaki bango nyonso tu na église ya Bosco Kindomba po bakutana na kolabo oyo ya Mugalu oyo azali faux pasteur franc-maçon donc bapasteur oyo tu bakabwana na nzambe kala bakoma na bango baserviteur ya satana basalaki réunion na église ya Bosco Kindomba mpona kosoutenir Rwandais Kanambe donc baeglise oyo tokotumba bango mpe bapasteur oyo tokokanga bango parce que na ngonga oyo bazosala baaventure minene balobi na mwana ya mbiye mpe azalaki mwana mbiye mpe azalaki alors na Patrice Ngoyi Musoko mpe azalaki kutu abimisi jeune moko oyo albi azosala bamiracle me akosala miracle na nzoto ya Patrice te alors basango ya Congo na bandako na bino bozali bongo na Sentinelle TV mpe na Sofkins TV alors toza bona monga lema basango à Londres eza koyinda na uti kozwa message epai ya Sergent Mbano Mbenengo alobi Matata Mponyo a raté opération dénommée Alternance 2016 Congolais Téléma. Et ça, une opération, c'est que les combattants à Londres ont lancé comme nango Alternance 2016 Congolais Téléma. Les combattants, tout, bazan zinga zinga ya botel à Londres, kuluka obemi naku, boshabe, po na Matata Mponyo, po ba yaki awa, pe bazo lukisa bango, ba tie même prime ya 5000 pounds na muta kopé sa adresse place bazali. Donc, ezali mawatro. Basango ya église toyebisaki bino ke baeglise ebele ezali manipulé baeglise ebele ezotambola na satana bato ebele batiaki tembe mutu oyo na nkombo ya Pontilom azalaki journaliste boyebaki ye bokoki komonaka ye lisusu na babalabala ya Londres te parce que Pontilom azali moko ya bato oyo bakangaki ye mbula eutaki koleka asalaki 2 ans na prison mpona viol mais mutu oyo ayokaka te bauti kokanga ye lisusu bakateli ye 15 ans ya prison po ete za papa mabe mobali mabe abanda koviole mwana ya sere na biso Colette ya la porte de Brebis à Londres banda mwana wana azalaki na age ya 8 ans ntina 14 ans pe lelo oyo likambo ekomaki pa juge azongi sous prison mpona 15 ans toloba te église ya porte de Brebis binomo boyebi eza église basée sur la sorcellerie ya nani ya mboko babengaka Kisenzo odon na clique ne bayaki awa bamvuta bato kuna buzoba moko esalama kuna impossible ye moko na mwasi ne bakabwana mwasi abengisa camarade na ye amemai awa libala mpe ekufi mwasi siko bankomo oyoke na mwasi na mobali mosusu ale ye odon akota libala epai ya badanseuse na Paris atala résultat ya bana église bafui bozomema bana na bino na baeglise oyo eza ya bamonde de ténèbres tala ser oyo Colette ya porte de Brebis lelo oyo mwana babanda kobebisa na depuis âge ya 8 ans ti mwana yo kokisa 14 ans de mwana lobi lelo Ponti homme aza na prison babombi ye mpona 15 ans après 15 ans ndenge banglais balobaka abshibum c'est-à-dire akozwa parti kaka ya itro kuna directement Kinshasa entre temps na Kinshasa balukisaka ye po atika ye mpe kobebisa bana basi ebele kuna po na kokebisa bino ezali mawa mingi alors supu pe abengisi nganga mosusu oyo azoya ya Togolais akoma kozwa banganga abengisi nganga ye awa bakomisi ye prophète naza nganga po aya kobeta biloko
oyo ekovandisa bato na église. Alors bakote ya sakayonsa kuna bayebisi nga ke eza mpasi mpe mawa abimisi idéologie ya sika bango tu batiki bamandefu lokola baterroriste toyebi te so baza na susi ya kokanga Kabila to bango bato kosisa dossier ya Kabila mais eza susu forme susu ya kindoki mpe buzoba mosusu eza kuna na Londres pa sakayonsa na Zion bato tu bakomi tala mandefu lokola ba extrémiste il faut to reporter ngo na la police po baza ba dangereux bakoya kosala ki terrorisme na mboka oyo mpona kosekisa bino na breaking news asuka président ya Mauritanie bazalaki na finale ya coupe ya Mauritanie tellement match ezalaki boring akati match na 73e minute ayebisi bango babeta bapenalty. Alors botika baréaction ya bavideo peuple na biso aza bongo na pasi tolingi article 64 ya constitution epesa réponse na gangster ya alias Kabila bobimisa peuple tobima libanda tokende kotelemela ye tokende kobengana ye aza congolais te aza ennemi ya Congo aza mwana mboka te. Breaking news.